na ndenga sonyi sonyi kale balingaki yo. Non, non, même pas. Asala babilo kwana te. Kombo na yo po tana koma ngo Mosengo ezo créer pe confusion. Kombo na ozyango tant ko moni cardinal asali succès o créer pe yo Mosengo ebele babenga ba bisinga bozo sala mingi ba groupe bolingi pe komona na mingi na poto po bozwa ba chérie ya poto yo pe objectif no ezaka yango na. Sai eza vieux. Non. Asa le bienvenu to pekisi mututé. Asa le biso qui présent ça moni que no il faut y na Jacques. Aye na Jacques. Comme qui? Kombo gros bébé outi musika. Bon, ezutala kataka tai. Toyoka ba fille ya théâtre ba simba ba kisi. Yo pe ko simba no kisi hein. Na seki na osala ngote. Biso show business qui lesbienne na goûter elegati. Pour zo tana ngote. Bonsoir, bonjour. Balandi Info 16 nde bo mesana kaka communication ngana bino ezalaka moi bien. Lelo bo mitu na 16 oke ko luka lisusu nini. Po bota ke otala nde tozena ba ilunga na ba Charlie Solo mais lelo sko yo to fuyele bino na kini ba talent ezobima chaque jour. Na bige bo mesana kotala ba vide loin ba kalunga bele o ba yebana mais lelo oyo to fuyele bino bato yo boyo kaka bango talent eza makasi mais nde bino bato bo pesa bango chance te to fuye po na bino lelo nani Placide Mosengo awasala musala kitoko ya ulisionga na bapoto wana na bapari to pesi mbote frère Richard Madeka Claude Lukebakweno mais avant de continuer na série na biso ya mabanga tokena no tokutana na bato to ekoluka kama so toko pusana bonjour Mosengo. Oui, bonjour 16 mm. Mais tokuti bino na déranger hein? Non, bah, même pas où tu es en pleine répétition mais on n'a pas les choix. Te déranger, hein, bana poto te déranger, mais pour ça la bino bien, Placide na Rosenga, ulinga Placide to Mosengo, ponga benga ba komo mibali. Donc benga Mosengo Placide ça nga bien. Voilà. Mosengo Placide na sengi to vanda mukie poto sola. Bande ko bolimbisa biso ha, bolimbisa biso to kuti bango na boulot bana poto, likambo eza sérieux. Na bige ko déranger ba o baza mitema mabe mais ba oyo basambela ka Yesu Masiya e ko déranger bango te. Ndeko nanga Placide tokuti yo na bato ebele mbala moko na rep oyo to benga ngo osali rébellion ou bien eza milice tonin. Non, eza mouvement pena Congo Art. Bon pour na bato ba yebi yo te zwaka moi tamukie ko expliquer biso mulaite Placide Mosengo auti wapi na wati. Voilà, donc Placide Mosengo abandi musala oyo na église kande zalaka na église catholique na Saint-Gabriel na Yolo na bandi on a ballet masana ngeta baebi grand danseur na bandi pena mambo na ballet na ekoli ballet ni na okota na théâtre groupe aliboso na sala ki théâtre zala ki pa Fatuka Embe les oiseaux rares na pesi mbote général major mbote si ozali après ye na longwe pani na ye pa bishop Leandaya après pa Leandaya ndi na yo ya groupe sans souci kolongwa na groupe sans souci nde mbala moko Congo Art. Bon tu vandi na place à groupe sans souci. Na groupe sans souci au sali combien de temps wona? Na groupe sans souci na sali 4 ans. Wana vie assis à Kenda donc otigala na ba poudre de chasse. OK. Si wo toyoka na no ponga linga kotonga mo muke. Toyoka kuna kisi eza ya osarana te. Oko confirmer biso ke kuna kisi aller. Sincèrement, na groupe sans souci, nga na mona kisité, mais na mona de travail. Mona pena boulot, kuna pena nde bako sa mutute, so beti libaya te simbate. Ouais. Mais nga koeba yo Placide Mosengo na yeba yo mingi. Na ba masa no na opese mbote la merveille na Paris to utagyo solola o mokoko ba mbote na yo na ba Herman Kasongo na yeba bino mwakala. Mais nini esali que Herman a émergé moi trop mais babino botigali moi si mais ça que bubanga ragwaka ndenge lobi to ndenge. Bon en fait eza marambu ya temps, eza mamba temps
Herman déjà sali dans groupe Avanga, on a un groupe Sans Souci, Herman déjà sali groupe. Donc on a moi trop d'avance nanga par rapport à ba mouvement. Donc on a sali mouvement na sim Herman et puis Herman a cotisé déjà ba filmer na net on a cotisité. Donc on filmer nanga liboso na kotisa yango ndo to ça ko lobby. Donc voilà. Donc comment on a ligamba filmer wana. Herman a sala groupe avant yo metant on moni ke mwana ma yesimbe. Po nini oluka ki no kota te pa na yete po amasa na yo non? Déjà Nazarana à tout moment ba filmer et tout. To lobby kokota na mouvement na. Ah ve. Déjà t'as na longo na groupe mnene longo groupe Sans Souci. Donc longo na groupe Sans Souci pour na côté na groupe Herman. Ah atakuta go vraiment. Que tu compares groupe Herman et ça groupe ya muke. Non, même pas. Wana za frère nanga ndeko nanga yebi. Eza groupe mnene déjà ce que par rapport ya lisolo te na groupe Sans Souci après na groupe pour Herman déjà na groupe Sans Souci na travers Herman. Pour Bayebi, donc Tinde Nazabou, malgré Nana Congo Arnanga, mais je suis toujours là avec Herman. Tenga Naza muta curiosité. Mais tato pe nazomo na cameraman soko fungwamano muke. Tato neti elongi na yebi yango. Bonjour. Bonjour papa. Yo komi li so. Bandeko, tato yo bourgeois to ebiye na groupe ya Papa Koba. Papa Koba azara kan vi po namona el suta. TV azali. Na pese ko tumbote sikaza. On s'est retrouvé kotonde. Kande zala, teza parcours. Histoire ça parcours ezala. Donde to ebelio awa po olongwa nayo. Olongwa po olongwa no kune pa Koba olongwele ni. Te, kuna bando benga biso bana. Mais awa cardinal benga biso bana ta benga so ba collaborateur. Donc yo olandika po ba benga bino ba collaborateur. Mais tant on dit collaborateur, ça dit gazo zo en considération na valeur. Voilà, merci. Tozongi la bourgeois, tozongi na no pas cardinal. To sur la moi bien penat, nga lingi to kende likambo moko. Mouvement oyo o créé depuis quand? Bon, en fait, Congo Art est un projet à Kala depuis 97. Déjà ils ont projet déjà depuis Kala, mais toi no ke nango malembe. Matina za na groupe Sans Souci na déjà Congo Art. Mais c'est là qu'il s'engage siko que non nati kande makamu susu na zosko bateau un commandement na banda siko makamu. Pour Congo Rezali non to sali inanete mais toi na groupe toi na mikanda o eza légal na l'état. Papa ba groupe musu mona balekana ba TV ba osa ba makelele bazako tata na mukanda ti. Le groupe Herman. Oui Herman na mukanda on a mulimot. Venezuela na mukanda ye pepele. Ye mambe vanda. Mais so nga na lingi pe ba to poto ba comprendre. Et bien, ba benga ba bisinga bozo sala mingi ba groupe bolingi pe komona na mingi na poto po bozwa ba chéri ya poto yo pe objectif no ezaka ya ngwana te objectif ya ngwana te parce que basi bazaka na poto te 16 basi bazaka na poto te basi ba partout na Kenya basi ba ali na Angola basi ba ali na Afrique du Sud basi ba et puis na kin tala basi kitoko bana sima na ngai basa na kint donc basi to bazawa yo madame azaka te na sens que donc ceux qui n'ont ça choix bon ça choix na kin ngana ça no boulot parce qu'ils a boulot ils a passion na ngai et ça Tony madame azawa te madame azati ah bango tout ba collaborateur to ça ka boulot ça va waneza eli loba ya cardinal Mosengo ya wili si on vient na ngai bambote no ya ngwana Claude Lukeba kweno na insisté ba juro ozala na Paris ya yo wana Zoen Kiambi nzambe ya Strasbourg masana ngai to kutana mikolo ezoya nazongeli toujours cardinal po makambo yo e ozala mwa makasi cardinal Mosengo osali olobi osali film no ya liboso film eza na titre nini po bana poto pe ba mera koyeba na eza titre nini titre ngo za bizarre mais ba tu faut ba comprendre ba message ngo za Jean 10 Jean 10 Jean 10 bandeko totiki exercice wana bino mo boluka Bible so bwana bana nzambe Jean 10 hein ngape na koluka ngo na ndenge na ngai Jean 10 na Jean 10 wana message na bino hein message ya makasi ezala yini. Voilà, déjà tant que tanga eza verset biblique tant que tanga message wana ba comprendre o biso to nga to loba parce que nini o aider bango nini balobi moyibi ayaka kaka koyiba ko égorger ko bebisa. Alors na kati ya histoire na biso to ali na fille moko boye oyo ayiba kimbongo ya ba parents na ye ayibi mbongo ya famille na ye.
Alors mbongo na nenga yibaki yango e o memaliwa na famille et puis memelié moko liwe memelié malheur vie na ye mobimba. Yango siko na maele wana pina maele oyo 16 mm bakisela ki biso bakisela soki ndoki abito ke non katio motema soki nini o soki po leki trop to ke non na Jean 10:10 batu batanga Bible après batanga batanga Jean 10:10 wana après ba comprendre siko que te bana o vraiment baké mo musika na raisonnement. Voilà. Jean 10:10 wana ezoleka na internet to batu barozo yango wapi? Non, ils ont un internet. Pour ils tellement ça kafou et puis kindo qui a 16 mm côté na kati wana, le senga faut réaliser la le internet. Donc bango désormais quoi. Donc désormais ne ba moni bilongyo ne ba moni biso donc info 16 nzonzing. Voilà, info 16 nzonzing donc fidèle internaute obeti na YouTube, ok na YouTube obeti info 16 nzonzing là au mona ba filme na bango au mona na bango nyonso oyo basali si je na biso lelo eza vraiment kaka na mouvement na yo ezaka ndenge to mesana ko mona ke leader yemo kaka secrétaire yemo kaka boye yemo ka nyonso eza ndenge wana ou bien ou apporter elo musasi te ve biso to sala aria te na paroli poudre pour banzele ba komo linga batu mikolo na mamba tete biso to sa aria eza boulot na nga na tangelango ban chiki donc eza pena boulot na ngai yango moni na benga bango no bana te ba na benga mon fils ce qui m'a fille te baza ba collaborateur to travail na ba donc na décentraliser makambo mutu na mutu azana musala na ye to na chef na biso ngolu tara babi parité mais moi si yem taza chef na sa discipline moi si malheureusement aza mo empêché azate mais moi si muta simbi discipline ya groupe sérieux tout ça na chef na biso ya directeur artistique na biso adjoint yeyo bourgeois avani pembe nanga toi na régisseur na biso d'autres to informer yo que alongwa biso to belé papa koba toutefois ve o eza Congo art biso a eza Congo art a soki mutu azali aza Congo art soki ata longa aza peka Congo art biso ke bank pour tout ça Congo art. Donc, oh, nous sommes musana kata Congo artistes sont bien. À ça Congo art. Na kati nango banani bazalé comme ba invité ba intervenir na kati film na yo. Ouais, merci na film o na sengi vraiment merci et belé na président Herman Kasongo groupe Congo vraiment acteur et belé penani na zukuna na zupena na groupe Congo. Président Herman Yemoko, na Gingombe, merci na Gingombe, président sans stress, na travaillé na Skola Michabu, na travaillé na Papa Yanga Fier, na travaillé na Street Kapinga, tout travaillé na Batu Belé, tout bing moi Batu Belé. Voilà. Mais na yo ki pe li solo o to ko le gango te pour les actualités. Boto ça la ceux qui agence ba bengango ceux qui collaboration ceux qui nini. Donc bobo ina bino ba vie masumu ba vie sans souci d'ailleurs pardon ba vie masumu ba bodo ba nonyo so ba ilombe tout botie ba ngwa leka bo voter président na bino Herman. Mais est-ce que bozo baté que elo wana nga ba bisinga déjà que bino na bino bo potana bo panzana na bino ha pour nga lo ba moi vérité ha elo bana poto na bi que elo esala bino pasi po na lo ba vérité mbala mo nga ba bisinga bo panzana yoza moko ya lisanga wana okolobani ve débit ya makamunyo sezara pasi mais ceux qui sérieux makambe simbaka bon en fait tout ça li association ya ba jeune artiste et conscient tu nga tout ça le logo moko boye to conscientiser ba jeune o to sala musala oyo to sangana alors tant to komi ko sangana boule peneza ki ya ko sala ba biloko te ba comité bani to komo sangana moi mutuna moko yelinga place wana ta bino bolo ba jeune nga na ebike mode waza jeune bodo aza jeune sai aza jeune ce que jeune par rapport ya âge to jeune par rapport ya nini voilà merci jeune obiso to loba jeune par rapport ya état d'esprit donc état d'esprit ya sai eza vieux non aza le bienvenu to pekisi mututé aza le biso qui présent sai ya moni keno il faut ya na Jacques aye na Jacques aye comme qui le membre simple ya Jacques pour comité de se vendre déjà comité président na sa vendre comité na déjà tout vandi makambo c'est vandi donc tout bandi makambo tu vois bon na okatsa na ngambo na solana mama na biso mama bonjour bonjour papa
bato ya poto basepeli ya solo olobaka boye to eza mpona tele te nalobaka boye ka malembe boye bon tokoyeba nkombo nani na groupe ozosala activité nini to ojwaka rôle nini bon nkombo na ngai Karine Ndomba najwa na nkombo ya gros bébé ozela nkombo ya gros bébé ye kaka ndenge oza monene ou bien babatizaki yo na nkombo ya gros bébé bon nkombo ya gros bébé euti mosika bon ezotalaka taka taille voilà eye vraiment na taille na filme oyo yo ojoué nani nanu na joué te do yo okoti lelo nakoti na mwa kala me na filme nazalaki te mais pourquoi filme ya sika yo oza te non nazalaki te nazali na mwa déplacement mo moke après mais na filme oyo ebanda na ozala. Merci beaucoup mama Karine toke na sima mama alingaka bunda na nzela vraiment tokotiela bino bestre ya mama oyo alingaka bunda na nzela. Bonjour mama. Bonjour papa. Est-ce que bato bakoyeba kombo pe rôle baomona déjà mais kombo pe na kati ya groupe oza nani mpo osala nini? Oui merci kombo na ngai eza Nadia Bidwaya. Na kati ya groupe nazala kaka artiste simple. Le rôle nyonso oyo président Mosengo opesanga na jouer bino modi apo monaki nde na jouaki nazaki makangu ya président Herman Kasongo pardon. Mais est-ce que kolongola bilamba nde wana na vie normale osala nango po ti natalaki bena obunda bende wana? Non eza rôle ba pesenga na carnet non eza nazali na choix te fait na sala kaka. Bana poto tokolukele moto a provoqué tout à la soki vraiment abundara tokolukele moto to baluki pas maman na biso. Bonjour maman. Bonjour papa. Nazo signaler bino so ya wa moto yambo na makusa yeyo bana poto ta bozoya moto yamba bino yeyo mama bakoye bakombo kombo na nga Diska Manadej na scène joana komba Sugar Baby na film oyo ojoué nani te na film na zaki te kambo ya kokamwa ebele bazalaki te kama edenga ito pusana malembe po bozwaka émission fo bozwa neti théâtre neti film neti lisolo bozwa ngo émission ba politicien te do to kotambola nde to lingi. Bonjour maman. Bonjour papa. Bébé na bana poto ti ba hotel balobi Placide aloki ba problème oza marié? T'es na marié, t'es na célibataire. Papa. Aza célibataire boyoki. Kombo eza nani? Kombo na Daïs Bondo. Pesa na ta deux personnes mbote na poto ba hotel là. Na pesi mbote na maman na nga Christine Mondo. Moi so Simbi Paris Mobimba. Na elengi wana mama Christine mama na dodo Mireille Mbweso vrai chéra lava mokonza Paris zena na kati bato mama otangi wana yepe azaka misumiki lokola yo bino bobo mama bala bato na poto ebele vraiment mama bonjour hein? Bonjour vous vandi mawa boye poni. Non, on a concentré dans mambo, on a kitoko to sala, ça vous a concentré et on a fandi non maîtriser natana. Kombo ezanani? Kombo na Carmel Kuzandu. Ah na zela na Jean 10 yo joué nani? Non. Na joué te. Mais question mo yelinga kama sunganga na kitamo muke. Mais toyoka ba fille ya théâtre ba simba ba kisi yo pe ko simba no kisi hein. Na seki na osala ngote. Na kosala ngote na otika ko simba kisi te parce que dans un art. Donc sur moi ngamo na ebiki na ko simba te parce que là na banda ki on a simba ki pété. Voilà ya simba kisi te okopesa moi ba mbote na. Bon, non pesa ka mbote na grande sœur nanga Gidil Mawete na Paris donc ba gros bisous na lele fort na zakana ye. Merci beaucoup. Et totamboli kama vraiment oyo eza toi net na kermesse net na fikine oro baluka na yo sali nyonso lingi. Maman bonjour.
Bonjour papa. Namonaki ozojouer soki bébé soki mwana malamu obandi arango depuis kala? Oui, depuis 2015. 2015? Oui. Ah! Wana groupe ni? Nazaki pas président Caleb. Nazopesi mbuti place à na Paris. Bienvenue to Kebana. Mais bayibi actrice na yo namoni limbisa bango baka baleki na yo. So longwa ki pa Caleb point? Non, en fait, aza président na longwa ki te za groupe na ngai. Ti lelo zali? Oui, aza président, wala aza papa na ngai, aza maison mère na ngai. Donc oza awa oza pe kuna? Aza musala. Ah. Oui. Mais nga mona Caleb alinga te ba actrice na ye ba kende na ba mouvement mususu yo andimaki. En fait, ils ont makambo sur le bâtiment. Non, nga na tuni boye yo okoteki bena lettre ke non mise en disponibilité ndenge to loba ba musicien ba sala Rafali asalango na muti mona Paris le matadien asalango pas faire osinga mina ke non na kena no koto yo bongo na ozon. Non, c'est pas ça. En fait, dans la route ici, quand je n'ai pas même traîné Kuna Makasté. Dans côté en 2015, j'ai quitté en 2016. Il y a c'est pas bon à parler. Na groupe. Biso de linga folo bara nyonso. So ba linga ki lobiga ba linga ki ngesa weloda. Aza président na ngai na lungwa ki na ndinga mabe. Ça va, na ndenga sonyi. Kale ba linga ki yo. Non, même pas. Asala ba biloko na te. Ils ont groupe chrétien. Kyodo. Te asala ba biloko na te. Ouais. Lewis. Asala on te. Merci beaucoup. Bon, pour l'équipe et pas Tata Nabiso, bonjour. Bonjour. Ah, ndeko. Est-ce que nga bien romona yo hein? Merci nga pena sepeli romona. Ah, pesa bango na mbote. Na pesa bino mbote nga ona nga Ibrahim Ngoma. Yo jouaki mutu oyo azo escroquer bato. Nazaki commissionnaire international ba cop nyonso. So ndenge omonela mouvement na bino ndenge omonela ngo bino ojijango bo kende na bino liboso obieza ngo ka lycée bosangani après moko mwana bendana te eza bongo te tinga na s'attacher pembe na président Mosengo pasi na bi moi pe ali to ba train ke na marché kende na to en destination moto ke non auto aussi c'est normal bana poto tambote na deux personnes na bana poto na bosente mas na nga existe libambu éléphant d'Europe yende makambo na bosente junior matakala Isef Mobutu c'est bien. Voilà, tozongi la présidente lisolo na biso na no sila kité po bana poto nde boyebisa biso kaka et puis to signaler bino abonnez-vous yo mtolinga ba émission kitoko obeti kaka Info 16 wana zube mission okuta ba Rebecca okuta Mignon Kalanga en Afrique du Sud na Cape Town Mignon nazoya 6e mois nazoya wana ndega ezalaka olingi théâtre ya kitoko film ya kitoko obeti kaka Info 16 nzonzingi wana okuta ba Mosengo bokuta batu nyonso ba papa liwa okuta tout le monde ba pako rabane tozongi pa président na biso po lisolo na biso ezoki ne malembe na suka ko kamba batu eza charge non eza facilité ceux qui oza vraiment na bonzambete au kuraté parce que mutu na mutu an esprit na era dans répétition ouais répétition mo bon pena ke mutu tout un esprit na mais ceux qui oza vraiment na spiritualité pe likoloté au kamba batu boete tant yo moko zwa ki décision au le bon na sala groupe au santaki ke au mikoki ou bien au santaki ke batu babano bloqué quelque part si yo au télémeli bango ou bien au monega ke na prouver batu mo boy. Non même pas parce que ngana longa groupe sans souci na côté lettre d'émission na longa loka batu nyo sauté ata gingombe kuta longa loka ngati ngape na côté lettre d'émission esmo ke na lingi na ngali shooting na lina samram nanga et puis on a longa ki na sala mbama groupe T na notre travail na sala un moment on travaille pas Herman na groupe Congo pour na linga ki na ibano ni na lina sala et après wana ndi sikoyo na yeko zo décision ya kosimba siko bateau un commandement ya Congo a siko diffusion na bino na kin bozo diffuser na chaîne
dans notre bandit diffusion parce qu'on a un problème parce que TV na biso qui chasse ça ils ont coûté biso trop tout ça na mbongo te biso to aka na musala to na l'arté ce qu'on est tout ça boy dans ça mutu moko luka $10 $20 tout ça ça to futa chaîne jamais to sala ngoti pour to luka la de yango to zo bisa batu o balinga biso bato po na ba mase bele bana poto bama sebele bana ba poto o balinga biso ba sepeli na bilonga bato ba moni awa so bana posa ko soutenir biso to ana posa ba mbongo na bango wana biso to ana musala bango bana balar do to sala ka dona bango ba pesi biso mbongo biso to pesi bango musala ici mais bato musu balinga ta wazo pesa mbongo na ye achepe mo ba condition na ye ya wilision ache ba condition na ye alobi bon ngana ochala ngala ma condition que maman est bien aussi showbiz biso to ba chrétien ngana neti ngana na ba biso parce que le roi ngana mutu bango baza ba katikati na balopele donc ngana chrétien donc biso a showbiz elega ko tuti biso showbiz na ki lesbienne na ko te elega te pour so tana ngoti oyebi kobaese bato ebele ndenge ozana obaese bato ebele o makambo wana yango nde esimbi théâtre mpo na lelo balimbisa nga mpe na soki bana basi oyo basepeli na bana basi oyo baza awa désolé mpo awa lesbienne ate mwa mobali asepeli na bana mibali apo basala showbiz donc désolé kwa akopo ata biso mpe na toza mibali ne mibali basi lokola basi voilà moi songi en tout cas bon message songi na ngai songi futa Maman Olive akene na bamasa na Dubai tango oyokaki sango na esala yo ndeni bon esala inga bien esala inga pe pasi pona za sincère esala inga bien parce que na vie mutu na mtana na chance ne lokola mama pe poto banomona ka ba musicien mettons maman comment raisonner biso ba comédien esala inga plaisir mais esala inga pasi parce que na liste wana nga na laiti po nga pe na posa na zanga pe na posa na liambonga mamati pe souci na ngeza pe na mama pe appelle ekota ni ekota pa binyoso mosengo za na sali pe na zupe pakola mindengi ba binyoso bazo esanga plaisir mais condition peut-être yo remplir ba condition ba noy au sala te que pour ba sélectionner yo condition on a peut-être yo zale na ngote ngana bi condition zaki moko ezaka ke no to kendaka ko pesa ba kombo mo boye na ba carte na ba nini sili pour condition mamsu na bien ngote mais na yo ki lisusu voyage États-Unis ezali po voyage wala bande wala ba comédien ba qui mana state na niveau moko ba okima ya osakana te mais mosengo soki yo pokei na ndimite ozonga kishasa bon en fait ve ngana sala aro oza cop na ngai ngaba poto wana ba États-Unis wana ngana lobango na esa famille na ngana bingai musalo ngana ponyo ko memanga partout nga États-Unis o Maman Olive o mema batu to ba Dubai zo bankisanga te na ndenga mabeti pona bigi ata Maman Olive te ngana okende États-Unis na ndenga na musala na ngande na sala ngande na sala ngo bien bonne na conscient que na sala ngo bien et memanga partout eza ba voyage à Maman Olive te ndeko bankisanga yo ata Félix Tshisekedi a Rome mané yo na cadre ya po ils pene wana mutu musuba memela ngambo ba musupe bakena ngambo mutu nyonso oyo kosepela na musala na ngai ebisana ke musengo osala musala na o bien na posa na faire déplacer ou na okindi na problème te bandeko tozo kende vraiment malembe na suka zowenkia minengo olanda biso Claude Lukeba kweno olanda biso ya Wilison ozolanda biso kombo na yo po tana koma ngo mosengo ezo créer pe confusion kombo na oziango tango moni cardinal asali succès o créer pe yo mosengo ou bien boza famille to botamana ngana pena mutu ya lac mai ndombe na pena musakata naza beda mutu en kutu donc bato baebi basakata babi ke kombo ngana mosengo nana baleki nanga ba mokango donc na pesi petite sœur nanga Arlette mokango na Afrique du Sud na pesi petit frère nanga propre Gloire Mosengo na Afrique du Sud wana pena famille nga pena naza mosengo donc eza ya ko lukate ya ko créer na mosengo na ba aéroport na elugelo ba problème te ouais déjà nazo ba une fois tokina mama boto pesa ba kombo batuninga kombo na bi mosengo jonga za mutu na setanga tombola di yo mosengo ngabinga mosengo rien bon merci akomi bon na habité ce qui boule nezakini mais yango te mutu sala ki ke au voyager te ba moniki kombo mosengo akozala infiltré kati ya masolo
Bon, soki bango ba sepela na komba mosengo te, bato ba sepela na komba mosengo ba memanga plus loin. Donc so bino bo sepela na bino na komba mosengo te. Ba ba sepela na ngo ba memaye. Bon, to komi vraiment na suka ngalinga vraiment invité na biso à la libre ya ko s'exprimer. Soki eza na mutuna moto tuniote. Mwale na posa ya rolobelango to cheli au micro batu bayoka. Te otuninga te soki na bala te to na bota te otuninga pete na musala o banani basala yango bien. Et puis gros bébé aza ko vimba na po aboaki libanga ya silika ya vimba so silika vimba na po. Ngana na sisi na eta. Donc kami bale wana otuninga te so na bala te puis voilà. Bon, na bali na onte na célibataire, na boti pété. Voilà, donc voilà. Bana poto, moi vitesse âgée. A balite, a botité. Moi vitesse, moi vitesse, moi vitesse. Et ça là, moi bien. Tozongi skoyo et pas maman linga beta biso po bana poto. Boyo gelanga mawa, lobby oyo non, ba pendant la Facebook, ba beta gi 16. Maman. Yo bala. Eh. Pardon, la vie privée dans la artiste, sont déjà personne populaire à la leçon de la vie privée. So yebagi koza na vie privée, au lingo bima na télévision te, tant obimi na télévision, ou à leçon na vie privée te. Bon, non na balité. Bon, boyoki na balité. Bon, moi 2 personnes, 3 personnes. Maman, basé belé, bon, ça va, 40 personnes. Eh, nalinga bino ke belé bana poto place nyo so bozali, gros bébé ye, tina na posta na bino. Vous soutenir ngai groupe na biso ça la moi bien. Na pesi leki na nga na Kenya, Mbote, Jojo Shindani, moi sina Rachel na bana bango ba gros bisous. Eh mais Jomo a soufflé nga na lito ya lobi ya linga nenga razwa numéro. Eh, numéro n'a vraiment avant vos enfants vous les capables président. Na on peut s'en été quand même. Président Okangelo ba chance nga na ebité bolega par président tokei wa Mosengo vraiment président Mosengo pour photo cha ngo respect président Mosengo tokomi na suka ya lisolo na biso suka pona lelo ya lisolo na biso parole na yo ya suka pona émission oyo. Ok, merci beaucoup. Yaliboso, on a remercié Yomoko, coordonnateur 16 mm, merci. On a confiance au PC Congo Art, on a chance au PC Bicho, merci beaucoup. La PC merci, on a colo place Oyo, on a PC place gratuitement. Et puis après, on a une place orpheline à Kassavou, pour facilité. Donc on a PC Gérard Somi Balé, on a PC Mbote Belé, on a PC Francine Mbote, on a PC, donc on a sali appel, on a masse, on a tout bazar na poto, s'il vous plaît. O nyonso abi mosengo o nyonso tala mosengo nyonso sepela ne logo nyonso mosengo asala wazali bana mboka soutenir ngai pour soutenir ngai na sengi okaka loko moko s'abonner mbangu na info 16 nzonzingi pour biloko na biso nyonso oto banda ko sala e banda okotaka na info 16 nzonzingi donc bo s'abonner pour botala pour bo soutenir ndeko na bino. On a reçu un bon yangwana, na pesi mbote na Minata Ndaya na Afrique du Sud, na pesi mbote na Bélange Tadi depuis Canada, na pesi mbote na Gloire Wakupenda la canadienne, na pesi mbote na Massa Nangai Arnaud Jérében depuis Paris, Hervé Misei, Yé Babi Soratindi et Loco et ça aura 3 ans pour beba. Merci à toi frérot. Na pesi mbote na Brunel Bilama depuis Canada, motema ya oyanga Massa, na pesi mbote na Herman Kassongo président. Ebenezer Molimo, merci à toi frérot. Merci vraiment, c'est gentil. Na Pessimbote, na Baïnyo Sobaïbing Ornella Falanga des longues jambes depuis Paris. Na Pessimbote, na maman Christine Mondo, pour na JR. Na JR déjà mère Azoya, mère Navigue Bakoli, tu peux savoir numéro bana Kanezalra par rapport à l'image. Donc na Pessi merci. Na Batutu, na Pessi merci. Na Ndewonabiso, à Simbi Caméra. Na Pessi merci. Na Massananga Dani. Na Pessi merci. Na Maître Ngambe. Pour que tu sois un maître, maître de l'air, maître Ngambe, taloboko. Donc merci. Na pesi merci na Batunyo, na pesi merci na Massananga Manix, na pesi merci na Batutu. Voilà, merci beaucoup. Isope to pesi merci na frère Alpha Loaka, Moutawuti Lubumbashi.
akanga Lubumbashi na ndenga bonzambe zateke yoke kanga Lubumbashi kisi na kisi na kanga Lubumbashi na ndenga bonzambe ana biso na Kishasa bientôt azonga na ye biso peto beta to na Lubumbashi ndenge za kaka na omema lisumu so na pesi mbote na Zoen Kiambite frère Richard Madega depuis Londres ya Willis Yonga puis vient na bike ozoya to lobelango kaka. Mais les jaloux vont vraiment maigrir, même mourir. Na pesi mbote na Claude Lukeba Kueno. So na continue ko pesa mbote batu mususu e koma ono 16 émission no trop de mabanga. Oboye bateke mabanga wana esala biso bien bino ba mususu bo mirmira ka bo tiara biso rien mais to boire raté. O ba filmer bino trop de mabanga bon yo lingi to boire raté. Mais pesa biso ata mongo poto sala ba film akito. O ba film na bino site ya mabe mais yo muto lingi to zala na ba site ya bien. Pesa biso ata ndako na bino. Merci beaucoup. Bourgeois. Garçon na mona okimara mouvement ligamo na répéter ngo mais ba on dit melanga été bourgeois moi mabanga malgré okima baba ko bate na longwande ngande na longwana ngana ina ngana kacha Congo a pas cardinal pour tout ça la boulot pour awa tous à l'aise bourgeois ten comme moké moi mabanga bon bourgeois ngoye yo bourgeois gentil pis dizier yo ba la poto perception ka chance na gens 10 pour perception chance na kacha fo 16 nzonzing bo mona bo sepela na pesi mbote pa masalanga jos ba l'hôteli papa na Iliada mobali asiati ya Niki ba fo 7 mois sa mwindo et super tonton Dieu merci Nduki Babius petit nanga gisile tourner les plafonds de café na kacha Paris ba mbote belé donc bo perception ka chance ba onyo so balinga biso to se pesa bino bo za décider et là au moment na zoloba kama fungola mo moké mama ozali kama oloba yaka boy et là au moment na oloba mabe mona na bandeko na biso apoto so artiste boye biye boaka na posa ba monotonie ya histoire ba monotonie do bala kisaka bino kaka ba artiste oya kala ya na malamu mais ba tupe ba ye ndene musique eza ba Fabrigas ba koti ba déplique ba zoya ba héritier ba koti même mape na théâtre faut botika pe bilongi sika ekota ba image ya sika ekota ba oya kala ba ebi boulot mais ba oya sika ba eko innover pe ba biloko ebele mama biso to komi na biso na suka na bige bana poto so pesi bango mbote menga misu ndezo bangisanga bandeko misu bangisanga mais bon na ndenga mabete po bino bolela kotonga bato mbote esala bien bana poto nyonso to bana Paris na lela bino fort o actrice na mino bolinga makasi Daisy Bondo ba mbote na nge belé pa ya grand frère na ngai évangéliste Noah mutu asimi makamba bonzambe Suzanne Bwanga ya na nga lava ma Christine to zelo na JE ba petit ba ya te président Mosengo ye ma Christine o zela yo ba mbote belé na lela bino fort Daisy ye o petite na mino bo fula ya kelboso merci. Oza marié. Te nanga marié te na bota pété. Chérie pasate. Na poto nga ba problème tango benga nga na pesa numéro te nga na lien ko pesa numéro nga ite numéro na Numéro na nga wanja zwangai 089 010 78 71 wa numéro na nga na WhatsApp na sela wana. Moi, les bossons bota makomo na 16 mm ngai vraiment na habité. Président, to komi vraiment na suka to clôturer numéro ya contact, siège pas adresse hein, batumsu ba uta poto fois visiter bino na siège pour na signaler bino ba mouvement belé za la rawa et répéter na ba veni. Na veni pena boye place siège ezate boyo kaka mouvement tel et oh biso to danger na so bon to ba no filmer ba siège en président moi dédicace au PSAG. Voilà, numéro pour tout cas na biso émission. Ok, merci. Siège na biso to répété na Avenue et à la numéro 25 entre Gambela na Éthiopie. Donc ce balimba zo biso na numéro ya téléphone plus 243 89 76 26 082
plus 243 89 76 26 082. Na Facebook bobetika Mosengo Placide. Na pesi bon retour na Joanna Kiese parce que zo komada les 6 ça. Joanna Kiese azo à Londres. Bon retour à toi. Merci beaucoup. Biselo otosenga gaga. Oeza soza na posa tokende liboso na musalo botinda biso po botinda biso chaque fois to luka boy to sala ngo bo s'abonner na Info 16. Info 16 obedi bena Info 16 avec S. En un mot, wana okuti ba mission net ba mission oyo okuti ba biloko nyonso politique boy okuta ngona kati. Okele susu na Info 16 nzonzing. Toujours en un mot, coach espace en un mot. Là okuta siko ba théâtre, ba film, ba gag biloko ya kitoko. Quant à moi tonton Mwinga 16 mm garçon sérieux, je vous dis au revoir.